Bonjour, maman Lisée, tu es mieux ici, maman Elisabeth. Ça va, hein? Ça va, on a pu suivre une beauté, je suis allé biso. On va au pays de temps, on va aller biso, on va bisous, un gros bisou na l'union, on a combat à l'engola niveau. Lelo toza soso wana ndikolanga. Boka isoni toye na ngo lelo. Mama Elisabeth. Oza mamati. Mama, ouais. Oza bana? Nanga bana. Ya mikolo. Ok. Ezala mikiza mikolo baka bana. Bana. Siko souhaitaka nini pona bana na olobi na venir? En tout cas, maman moko tie asouhaitaka mabe pona mwana na ye. Pona bana na ye pe pona mwana na ye. Maman moko asouhaitaka mabe wana. Surtout bana be moko boti. Maman moko asouhaitaka mabe parce que le ko zaka ndoki même ko zaka ndoki on to lokana na butu. Donc mais e ba ta mo loki bana na butu ana na moi. Ozaka o esalo ka pasi pe sala ka pasi to boda mo na ndoki mo ba le mutu o mo na sa mutema no regretter moi super lobi ka vete kan na lia ki. Donc maman nyo surtout en tout cas soutaka bola mpona bana na ye maman nyoso. Est-ce que parents il faut karaponela mwana na ye ya mwasi be ya mobali molongani na ye? Do mwana no mobali yo moko mama ou be papa oponela mwana yo mwasi ou be oponele mobali? Surtout dans 2000 ans, en tout cas, ils ont passé. Ils ont passé. Ça va mater? Depuis les simba, tout le monde est quoi? Maman soit kala. Tout aux zones là les passés, bah quand on a biso alors pour des moments bali parce que parce que ma tête était biso na oti. Au moins là, c'est quoi yo? Monde comme qu'il na vitesse moko boye, ya bien té. Donc na biso puis bien, c'est bien ma bien non yeba pour tout. Parce que on a aujourd'hui ma besoin changer. Donc pour na poser la moi non bali bien moi si. Pour na ngai vraiment moi na mobile na ko ponela ye na ko ponela ye moi cité moi na pas moi ça ko ponela mobile té parce que nga na maman na yebi di bala ndenge za na kati donc ce qui est simbi eza malamu moi na nga mobile ya ba maman ponela nga moi ça malamu mais ce qui est simbi té et que na mutu na nga donc non ne va la peine kutu na tika moi na nga mobile ako na moi si na ye asa la chose na ye moko ozo musa mo ngakizo moi si mo boyo moi si mo ke asa suki nde na koza wana pona kupesa ba conseil pona ko la sabango nzela omona nga ko kupesa ba conseil mais pona ko ponele moi si nuka mange ko so to kuma ndaka libala to sala ka pe vie mususu to ba neti da to na neti da devi ya libanda za ka vie ba jetem neta la kata ndako ko pe vie mususu. Et pour avoir là où j'étais mes assauts. So na puso ali bana so 4 fois na journée e bana ndako on na so mba moko donc so biba so ko zo ngopete Maman Elisabeth la makabo ya solo wana to so ko no zo ngote oyele asingo pe ma se pe ma asingo pe merci mais ali banda wana to zo otale do ne bande ba o ya mbona na ba champagne do nyonso ezaka en rose tika do ezaka en rose bien längeres ko pe rose pe za na ba pic siko ba pic na yeka na ndako siko yo o monte ke o baka wa ba pic ko aidé mwana na yo ke asala choix bien ezala mwasi ezala mobali te o mona ko sala choix o mona muke to vande mingi to yeba te donc to saka na de to saka do to na monda molimo na monda musuni eza na mondi mususu biso to tambwisa ango te eza na monda molimo biso to tambwisa monda molimo te même ta tambwisa ango ozo mwa biso zala ka wana kaka pona ko poso za mama za bana na lelo vivante na ko te ya mwana bana ngai siko ba o ba fela ba maso na o te ya bango ozo mona donc kitolo ba ke vie nga pona nga na mona ma ke vie ezala ka esimba bana boka nzambe biso zala ka wana pona ko sala kaka to compléter kaka donc ezolo ba ke futo la saka bango nzela nzambe futo ko nzela nzambe fuko yeba ko la saka nzela nzambe selon nzambe ninga lini selon ba conseil nzambe so tambola kaka na ko yeba ko banga nzambe pena osabana so nzela nzambe donc yango ende mtana nécessaire parce que to ebité au moni to vandi boy dans 2 heures de temps to ebi o no ke sala matin mais nzamba zo mona po ba bike to za na miss to zo mona te to za na matoi to zo yo kate donc miss wana oyo to monela ngo te yo ko kasi ke loko eza bien o sala ngo bien te parce que loko ka bo eza bien o sala ngo bien te mais to ko sala nzambe o mona ke makambo mususu o bano sala ba choix o tezo pa nzambe o mona ke ko kende mo malamu par rapport ke o sala ngo yo mo na ki musuni na o moko boye en tout cas pona ngai eza ma bien ti même to sa ndenge ni donc il faut tambola kake conseil na nzambe feza la feza conseil nzambe na yo parent donc o conseil bango
selon ma commis, donc selon ça. Comment ça il est comme mon bolo au PC conseil, OK pour tenir son penza mitala boye. Moi na koyelo mobile ka yo ka bonga bola mo passa na Porsche, pour mbala mo ça na ki, azana ki set, donc ça na ndime ka bongo non. OK non peut la mabo nza mita moi na ayelinga mobile, bien moi na ayelinga mwasi. Est-ce que moi si wana za ndenge ni mbala za ndenge nini? Peut-être on peut na ensemble. Mingi pezo eza mingi ke na ndako relation boza nango na ndako ndenge bino ba parents bozo se comporter bana mingi pe webi ke ba mema ngo pe webi ke za bongo so bino bozo se comporter bien na ndako relation na bino eza bien bolingwa bien ezali bonzambe eza na kati ya ndako webi ke bana mingi pe bakolaka bien bongo ba mema ka ba exemple wana pe lobi na ba foyer na bango wana na raison parce que Soki para oyeba ko vana na bana to sola na bana oti oyeba ko kusaba no ba conseil ti ndako na bino zalaka oya mobala bimi na tongo azonga na pourquoi comme ça les deux mutabna nzela na ebo lia pour tout dans sous ensemble ti dans sous bana ba chambre et tout ça tout ça ba dialogue na kati ya ndako na bino za rappel moi pour c'est bien pour na bana wana et puis bana na bazaka ba bomba makamro bona muté na suis copain maman na suis copine et ça peut passer parce que tout le monde a sali na yeka bongo ya lingi yo mona kité obondela ki pe pona mobala ngote abiso ka bongo c'est ko peut pas lingi te au monte ke kwa nini bino na ndako na bino sana boyo ka te sana chaque fois tant bozo fana bozo sola na bana déjà bazo yebelo nini ya bien elo nini ya bien c'est ça bozo sola na bana bozo associer pe ba masolo ba dialogue na bino na nzambe donc bana pe ba okola bien ba ozala na ba idée pe za transparence pe yo so likambo ezali ko yebiso ngondo kiki mata likambo boyebo donc mona komisa onde ya avocat na yeke non mata likambo boyeta likambo ka no ya mo bo akotu na opinion na yo ya so bosola te dialogue ezala te za bana ba komo bimali banda ba komo luka ba conseil côté mususu donc pas camarade pas mutum super za ya zo moneke o tantine na go senge conseil ou bien o tonto na go senge conseil tam so PCP ya mabe emimi pentela mabe c'est ça to e bandenge nini to goza na bana biso to botaka bana mais to go ponela po biso neti ba ponela biso pe mibali te ba ponela biso pe basite to tika bana na biso basala ba choix na bango pesa conseil pa mwana yebisa yeso ka zwi mwasi oyebisi mwana ka bafana ka bo bazala ka bo mais to tika kokota na ba vie privée bana na biso to saela ba ba choix ko so choix wana yo saela esimbite nana ozala fautif na kasi wana monteke mwana ko nyoko mapaya oke so ki yemo kwa sala ki choix na ye problème tango ye akoyambango akoyeba kwa simango pe koyeba ndeni ko consoler mwana na yo na kawane komeli ozana facilité to yeba ndeni to ko aider bana biso po lobi basala ba choix bien to sola na bango to lakisa bango nzela ya bien to mema ba on pe na losambo mingi za bongo to yaki lelo thème na biso ya wana partout nyoso mama ozali okozwa occasion ya kotala video oyo yeba ndenge nini osunga oyede bana na yo polobi bazala bien mais to tika nde kosala ba choix pona bana na biso eza mabe makasi eza mabongo nde mwana ngolo bi vraiment donc kosalela mwana choix na été tika esa la choix donc fiko yeba kosola na bana on moko bana bibali vraiment puto oui bana bibali bazana na problème mo makasi mais bana basi bazana problème na eko biso to sala kamini eza bongo to zwaka tana biso ebele to conseiller ka bana basi mais na libala ezaka mwana mwasi te ba ozala mwasi na mobali pe pa yazo uta pa na bango fa ya pe na ba conseil ya ba parents na ndeni ya kofana na mwasi ya on tozo mona mingi lelo ba mabale zo simba bien te mobali azo se comporter bien te mobali azo tambola bien te mobali azo yeba te ndeni na mima foyer na epo azo ki ba conseil te pa na bango zo mona toki mambangu na bana basi ça bien repesa mwana mwasi conseil mais mibali to bosanaka faut tu wana to sala ka mingi monter ça ezandeni ça me faut ça conseil m'a des côtés vraiment ça mon raison au moins déjà je dois savoir que
parce que mobali people azala malamu na mwasi na ye aoze pe na notion moko boye pa mama na ye oyo singa ke to azwi mwana bato bike oyo pe azali mwasi za mutu trada zoye na valeur moko mais to pas na notion moko pa na bango te donc yeta avandi ba maka ke non nga na bala po mwasa lambelanga donc ye notion na mutu da bala po mwasa lambela po to bota non poisi ba conseil te para bango ya ça mabongo donc moi na eza mwasi eza mobile tango azokene kota déjà na relation moko futo pesa ba conseil moni bana misu bala tolobia mibali balanda mingi pe ba papa na baonde bazana ndako azomona papa na ye ndenga zana mama na ye batandresse ebele bolingo wana papa na ye pesaka pa mama ye pe pa ya okende akolanda pe mais soka moni ke papa na ya betaka mama asala makambo bankuna ndako ni ta pa ya okende za ndenge moko tsinga ke de côté bazwa conseil conseil kota mwana mbali conseil kota mwana mwasi po ba marcher bien et simba to salaka ba parents futo pesa conseil to talaka ka mwasi te pona libale saka mwasi te eza mwasi na mbali siko yo pesi mwana no mwasi ba conseil penza ndenge sengeli azala azokokisa penza ba conseil wana siko mobile ko pesa kiteske foi wana eza bien parce que oh mwasi mtako nyoko parce que eza a soumise azwa conseil pour ba parents na ye tout ce que yo o ba na ba conseil te donc akosa siko ke areba ndina ko vivre na wana moi c'était est-ce que vous avez souffrir ma casa wana moi si eza bongo mwana ya mobile tant to pesa ba conseil mingi za phase wa charge na yeki mobile phase wa charge alinga mwasi na ye azwa charge na yeki mobile ye mutalukaka mwasi azana po aidé na ngoto nanu ndenge tona bala mibali boye est-ce que mwana mobali so akia bali na ye abali mwasi na ye siko na kata foyer na ye sikoyo mwasi na ye ana posa ya quelque chose bien to baka bien kabelu bela posa iloko moko boye est-ce que mobali faso bela ka mobali ele faso to conseil abana so mibali faso bela mwasi na ye ou bien faso ka mbongo na ke tikala ba parents na ye na kasi on toujours éducation éducation on toujours ba futo te ape bana biso poso to landeli ba koko na biso ba biso ba nda uzana basi mona pe mibale mwasi wana sombeli pièce au pas sombeli pièce zomon donc foyer ba bengi ngo foyer po banena no papa mama na bana simande to bimi libanda siko yo zoko do eza loko neti zana lisu na yo ozoko kolongola te comment ozoki mambango longole zana lisu ya mutusu esimba te fo banana na ndaku na yo na ndaku nona so baza babenga on est tout free babenga on est so baza reste so baza reste na ndaku na yo déjà bien ozoko occuper mwasi na yo ozosala nyoso pona mwasi na yo ozana fasi to sala libanda menga ozosala ngeloko to ozokende sala pande kona yo pa leki na yo pa yana yo pa mama na yo pa tata mwasi na yo ozomona te ke simba te sila na yo ni na ndako fo banda na ndako fo bima libanda po nzambe papa mbola po nzambe mutalobi bongo banda na ba oya yo apesi ozana bango wana simando bimi libanda eza neti ke ozolalisa mwana onzala me ozokende ko aider ba orphelin obe bana misusu eza sens te mwana no ozoko sombele kupete po aza de na moko wana ozoko sombele kupete obe loko ozoko ko kisa posa ya mwana na yo mais ozoko saba posa ya bana bandeko na yo monte ke za lipamboli te banda no pa na yo na ndako ko aider eza mabete ko salisa eza mabete banana pa na ona ndenge moko pe basi zaka mibali te za pe basi basi mususu bazokipe bandeko na bango koleka mibali kutu bazotia bango kate biso pe basi pe futo eda pe mibali na biso eza exemple bana balandaka zomona mwana tango déjà pusani akomi olinga déjà copain ou bien copine bazomona pe ndenge papa na mama basala bana balanda yango mama na ndako be tata na ndako za moyibi maboko milai bana pe baolandani baolandaka wana mama na biso azwaka mbonga papa na biso na poche mama na biso akotisaka liboko na poche ya papa ye pe pa okende libala wana osala ngoti mpona ndako andomona ngo eza normal ye pe pa yakei pe azomona ngo mpe eza normal mobali aza te pe azwi pe eloko ya mobali ayebisi ye pe te so mobali akanisi anatia eloko moko atuni alobi mais so pe mbala tuni pete ide pete tamso azoyebaka ke na bungisa ki on pe na tika ki quelque part et l'équipe ndengwana za mabe zomona biso na no toza ba exemplaire pa bana na biso si mato bani ko teya bango to bani ko lakisa bango nzela mais to associer na nzambe na kati po kende bien bandeko bolandi biso to sepeli oyo azui ta na ye penza pona olanda biso
Soki idée zali opesi biso idée critique pe opesi biso critique osepeli na vidéo partager ba vidéo po ete mutu moko akolanda vidéo oyo azwa mwa eloko moko mwa implice na vie na ye pe ekosala bien ezala biso ba parents ezala bana ekosunga bango pe toza kaka wa biso nyonso tozoyekola esala bien bambote na bino nyonso obozwa occasion ya kolanda ba vidéo na biso. En tout cas napesi bambote na bino nyonso obotala vidéo oyo bo aimer bo partager ta mutu moko abenda mwa conseil moko na kati wana esala bien. Napesi bambote na ngai pa mama nana na Belgique qui passe na ngai. Napesi bambote na ngai pa tanti na ngai tanti na nto. Moi ça papa John napesi ba gros bisous na yo. Napesi bambote biele pa papa na ngai. Papa na bana bambote na yo ba gros bisous. Bon napesi bino nyonso bambote o nyonso azo occasion olanda biso ba bisous ebele. Napesi tete Teresa Makela bambote bele pa okutami napesi de Gaulle kiala papush ba bisou bele pa ozali katumwa mama na Braston yo pe bambote bele papa René Konda da Silva ya yo pe yango merci boza bien tokutami ba sima merci.